Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi. Mambo metala luzingo batu kutani na batu pebi manabao politique pe kimvoma ya onde vanda kansasa ya lukutakanu mfumo insi vanda kana yao na ntola ya bambuta ya kongre na dibakwina mfumo insi munaka imbi na mutindu bambeni kena kubebisa bima batu kutolumuna bainzo nzambi epe kufa batu na kati ya kizunga ya Kasai samna yao andipesa kabalutumu samutilu ya lukuza sala nyonso kufana na kusukisa mavonga nyonso bambeni kena kusala na kitini ina ya inti pe andi lombaka na baleki nyonso na kuvonda na ngemba na kusemisa ngemba na kubima na kati ya kimvuka ya batu ya imbi na mambo metala kimvoma fumo insi Joseph Kabila Kabange lombaka na luyalu na kusemisa nguizani kati ya bisalu aleta pe bisalu ya batu kena kusala bao mosi na yawa ndi tubakati inta Republique Démocratique ya Congo fona kuna yandi mosi maji ya ina nkango fona kudia pe na luyalu na kusemisa bisalu ya mpaku mbongo kota mingi na sanduku aleta na kunwanisa jambo wa madezo wa bana pe kukota na mutinda muibi ya bima ya vonda pe na bisalu ya mabangantalo andi semisaka bisalu ya senko ina semisaka masolo kati ya bata politike ina butaka mbuma na kinumba 13 na mosi ya ngonda 10 na zoli ya mvula mafunda zoli na 10 na sambanu pe nguizani ina politike zibula kanzila samu na mambo kuiza tambula mutini mosi ya mbote andi lombaka na kimvuka seni na kulandakana bisalu ina bao mekatoa kusala ya mbote pambave bao membaka lusadusu wa luyalu na kitezo na ba milion kama 3 zoli ya mvimba ya badolar andi zabsakati kupona maake kuiza salama na mutini mosi ya mbote na inti ya Republique Démocratique ya Congo kasi andi zona ve batu ankaka kuiza pesa balutumu na inti na beto. Oui, solution à lingala ndenge balubike okonami etika ekosalema. Premier ministre dans 48 heures fois bima. Ni le roye bisala baninga ni soba kolanda. D'abord esengeli toyeba ete maponami etalani na premier ministre te. Eza lokuta munene ya kolobaka premier ministre gouvernement nde asalaka maponami na ekolo oyo. Ekolo oyo toza na organisation na biso commission électorale nationale indépendante nde abongisaka makambo ya maponami gouvernement te gouvernement musala na yango ezali kopesa commission électorale mbongo kopesa commission électorale sécurité mbongo tosi topesi mokonzi alobaki awa ayanoli ndenge topesi déjà 320 millions sur les 500 millions oyo commission alukaki oyo etikali ezali kopesa ma soki commission asilisi enregistrement ya ba électeur na sanza ya juillet ndenge baza koloba soki sécurité epesi bango ningisa ya kobongisa makambo mana balobi ete baza na elikia ete bakotenir date wana mais motuna ezali eske sécurité ekosalisa po tozali komona makambo mazali koleka na Kasai central batu bazali kokufa bamindele bazali koyawa kobenga bango ba milicien alors que baza ba terroriste po milicien ekeseni na terroriste milicien ezali mutu oyo bazui ba civil balobi bobi bongama tango mususu armée régulière ekoluka bato bokende kosalisa mapinga ya régulière oyo ezali kosalema na kamwina sampo na Kasai eza terrorisme bomitunaka te bino bapanzisango ya ekolo oyo pona nini bapanzisango ya mindele soki bato babomi bato na Nigeria Boko Haram babengi bango terroriste soki babomi bato na Somalie babeshebab babengi bango terroriste bazali kobomba bato na Kasai ekomi milicien bazali kolinga bapanza mboka na bino e bozali komela ba formule wana kopanza yango milicien eza ba milicien te eza terroriste donc soki phénomène terroriste wana to sukisi yango toza na elikia ete commission ekosalisa biso ba élection en décembre 2017. Merci beaucoup. Donc vous parlez Mikakataneza déjà mingi sikoyo président lobike élection kozala et puis ba nommer premier ministre. Nini okoko le bana baye balandaka mingi bino ba politicien.
Oh, toko lobanga na uti na province ya Bandundu. Ya kala siko kui Lukwango. Na sali 15 meeting. Na kende sa population que oyo tozo zela biso nyonso ezali bino population besoin pouvoir na bino pour bo départager biso. Et unique façon de partager biso que na maponomi. Politicien nyonso ayebi kazali na poids ou ayebi ka yebani makasi azana parti na yebani. Il faut aller le banapé plutôt que l'élection. Le lot Seigneur a commis la 21 500 000 enrôlés. Et ça, Moussala Makas, Seigneur Zobana Zigo na Ouest Awa. La gaz de 40 millions. Donc, na sengi na chef à partir de nous, bala la pongité. Tokita la terrain, Totika ba habitude na biso oyo inge komaneti pouvoir il faut utaka na masolo chaque jour. Vous avez le pouvoir. Quoi la pouvoir na quoi la ngoye pas peuple, c'est-à-dire na tout dans peuple ya loba. Alingi na sani mpona et puisque ngana koyi bise loko ngana ko sala pona ye. Quoi la na tika nzambe mo kapesa. Bon discours à président eza discours naie mais il est qui nzela na biso nzela misato. Alors eloko nyo soko le kanzela misato biso to kosana nini to kosepela nango so etiama na misala. Premièrement, tozalaki déjà na denzela ekangamaki. Nzela ya Kojo na nzela ya Monseigneur Utembi, c'est-à-dire médiation à 5 ans, la médiation à la Cité de l'Union africaine. Tout ça qui est bloqué. Accord, il y a 18 octobre 2016, et Botaki gouvernement. Mais si ma gouvernement, le 30 octobre 2016, décembre 2016, il y a un moment accord, et Koufaki n'a pas contacté l'accord, il y a mis balé. Mais accord, il y a 31 octobre, 31 décembre 2016, et il y a un moment qui est ça le gouvernement, mais et Kangamaki n'a côté a signé l'arrangement particulier. Donc, tout ça qui n'a gouvernement, ou un accord à Kala, na gouvernement sengeli ya, mais nano ezako ya te. Et kangisa ki siko mboka, pe kangisa ki ba institution. Même bande konabiso, baza ba ministre na gouvernement ba sama di bang. Bazaki pongo na moi pasi koko so pona kotambusa mboka poete. Bango moko ba yebi mukolo bazo kendete, ba investisseur pe moye ba ya kolo na ko travailler na bango ezate administration mboka ezalaki netina mobulu. Il a fallu sikoyo moto ya misato Joseph Kabila Toloba, président de la République asala discours. Et là on est c'est parce que bakonyo so tsisinyaka wana eza l'accord à Cité de l'Union africaine eza l'accord ya Senko soki président endossé en te accord wana ya kuwanga na sans problème parce que président aza membre opposition te président aza membre de majorité te aza de société civile ye aza animateur ya institution président soit il engage l'accord ou l'endosse na congrès soit il prend un acte administratif ou une ordonnance nde accord wana comme pas na opposable. Alors souci na biso zalaki koyeba est-ce que président akoboya accord oyo to akondima yango lokola ndimi yango tozana sengo ya komonete kala mingi te ba élection na 2017 na 12e mois biso opposant oyo to nyoko amaki to kendeki na Cité de l'Union africaine to tchola maki to finga maki et lokola président pa ndimi biloko wana biso tondi. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo.